Bandeko Karini Mokonzi la Baronne awawa tomoni biso moko ndenga komisi internet malili nakanisa tomoni yango otala na poto otala na ngambo kuna tina Afrique okomona la Baronne Karine Mokonzi akomisi kimia na kati ya internet apart Raisa Mpungu na ye epesi ye maladi ya motu ata ya kelke ze mbote bapapa bamama bandeko mbote baranto na barantonete mbote batoyo balingaka rado na baoyo balingaka rado te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko naleki na basite nyonso okende paya mama Sakina azongeli ba histoire fausse na ye trike okei na bato mosusu mwana suka ya savimpi okei na se ya nzete bango balokoti kaka bilokosi ya sije ya mwana mwasi akenda kopesa mwana mobali bafoto na ye epai ya nganga na mboka nini na Benin na Togo okende kotoyo eloko eza te oya na Raisa Mpungu ayepwa longola soni nzoka bakisi soni bandeko balibone bazo continue ko confirmer na yoke libone alobi na mwana suka ya savimpi ndenge boza wana bozosala kaka hypocrisie mesi bokabwanaki bozali ndenge boza te biso balibone tozomona ngo bozotanga na bakombo bozoloba bozosala neti boza bien me bozali ya kokabwana alors Karine Mokonzi la Baronne ye azali divisé pour mieux régner te ye apesaka kaka mbando apesaka kaka lozaps bino moko boyaki ensemble bopanzani na bamorceau kuna pe lieutenant Yaya Yuda Mana Anita Kialus yepe kuna azakaka zero bandeko na beti tour na tali kotoyo na zongisi kotoyo likambo moko te ezali bandeko Karine Mokonzi la Baronne en tout cas faut kondima ye
ayebi kocible kopesa moko na moko mbandu mpe kotia bango na nzela bakoma lokota babilokosi mpe bamisusu bazongela bahistoire fausse baluka na bango bato babenga bato baza ebele na bazandu na basimba zekita na bamama ya mapa otie kaka nsima kamera afini telefone ya Diego abengi abando mpe ya témoignage mazobenga nde na telefone te kaka telefone eleli me ye azoloba na nsima kamera biso tozokanisa azoloba na telefone wana bahistoire fausse oyo mama Sakina azongeli yango na mobali na ye papa Mosekonzo cultivateur mosali bilanga monene. Alors la baronne Karine Mokonzi ye moko apemi azali kokipe la princesse Henrietta aza komela bibero na ye na kalme nyonso. La princesse mpe aza kobwaka misu atala soki makambo ezokende ndenge nini mpo la princesse azalaka wana mpo atala mama na ye ndenge asalaka mosala en tout cas kitoko. La princesse azalaka wana atala bagénérique ya miziki propre o mama na ye abeta comme la chanteuse eza te bamiziki bagénérique oyo akolokota basala na manzanza miliki badrum ya banzungu studio ya ordinateur akala baya koyembela biso zeme eza te bamisusu kuna glorio bakoyembela ye lokola mwana mongala me nzoka yesa komi na ye moluba kuna mpe mamemili na baluba na nalobi chiluba te moye bandima ye eza te. NK de Masimanimba ye kuna aza na mabibi na biloko la baron abetaki ye azokoko supporte bafoto wana te. Kuna la danoise na se ya nzete amekaki kosala mwa théâtre atia audio ya mama Chacha asala makambo ya kosala me na kati nango ye moko asali mea culpa akomi kopia explication yazalaka au milieu du village nzoka azalaka nde au milieu ya salon na ye nayebi te soki salon ndako na ye ezalaka village ndenge mpe naza boye satindeli ngai video yango mpe atuka akotindela nga se kotindela ngai mpe na kotala yango bien sûr. Bandeko Karine Mokonzi bel et bien asilisi bango to atiki bango na makila moke na mai kuna Emilio ye kuna komi munganga akomi kolobela bokono akomi kolobela malade na yebi te soki ye pa linga lata uniforme akende kosala po bapesa ye ndaku ndenge bapesa mantumba makangu ya docteur kitingitingi. Atuka la baronne osali musala kitoko na mondi oya yomoko onetwayango kitoko esukwami kitoko. Karine Mokonzi la baronne ozali likolo ozali na sommet ozali na ngwende na yo
ovanda kitoko ozali na esengo pe opesa esengo na la Chine na ba téléspectateurs na balibone ya bazozo bazwi kimia bazali libéré bakatani ba chaîne Karine Mokonzi na Baronne Kikuli Maréchal Eka Evi Kikuli la princesse Henrietta Ngangonga oyo kalme ezali na kati internet ya somo. Alors oyo akoluka bimisa misu akomona eloko te ata zali misu mavondo akomona kaka basil oyo atiaki na misu ndenge bana te misu mavondo. Alors na Congo kuna kimia pe zali kuna pe janvier aza kosanona se kosanona pe kosanona bango kitoko na site ya Armand Mokonzi kuna pe makambo eza kokende kitoko po pamba te mikolo yo na koma kotala site ya Armand Mokonzi pamba soki natali ye na luki janvier soki aza kote nini pour janvier azalaka partout babende koto bazongisa koto yo batia janvier na valise azoya mariage ya Karine Mokonzi basala makambo ebele. Alors internet eza na maboko ya mokolo nango Karine Mokonzi na Baronne ngwende na ye basukola yango ezali propre kimia ezali esengo ezali na elengi bandeko botikala malamu etcha. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger, donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.